soki mutu akufi artiste comédien bayaka nde ko étaler vie ya mutu. Herbozabou est vivant. Vous travaillez, vous bossez. Est-ce que vous avez temps ya ko bomba te? Nako mutata ngabi. Baye pe na mona ki ba tantine be bazaki na me baye ko yamba ka tantine belvi. Ba tonto ebele. Lokolo yaki na matanga po contribuer kité. Na matanga pe bosake lo te. Eza théâtre te eza mi de biso bato nde to fingisa théâtre. Très bien. Sumuto asala orphelinat ya kokundaka bibembe na théâtre azate. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Bandeko Walandi à Top Media Télévision, Bandeko Walandi à émission Le Code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Yonanda Ozotalanga, Ozolanda émission Loba sold out, sold out, sold out, sold out 3 fois. Je dis un grand merci à la communauté congolaise, un grand merci na Baimbo Kanyonso, un grand merci particulièrement à la famille Libota dispersée à travers le monde. Je viens aujourd'hui vous annoncer que le billet est ici là qui il y a 3 jours passés. Il y a 3 jours passés, il n'y avait plus de billets. Moi et Bandeko Misusu, voire même na bureau, il y a Maman Bellevue, na Bandeko Bazaki chargé, il y a billet na Kansi. Il y a 3 jours passés, Tozaki mi tout likolo ya koluka ndenge nini foko sala gloire à Dieu Bandeko Nyonso. Il fallait na zula bango billet na fofila ki na fofile lokola na singa. Lokola nde baba lobakake. Lola nzela lolo eza lokwa nzela singa ngati ko na leki na nzela singa na zuba billet. Sold out, gloire à Dieu. Showbuzz le 29 mars 2025, ils allaient rendez-vous au Toko manqué T, Toko raté T, Bandeko Walandi. Il y a le code de bonne conduite en tout cas. Bon pèse à confiance na Bellevue Télévision. Herbiso Tolo Bela Makambo Etali le 29 mars 2025. Bobo Sonate que tozali na film na biso ezoleka na Bellevue Télévision na kombo ya mon aîné moko ya écriture ya Bellevue Kondi. Moko ya chef d'œuvre ya Bellevue Kondi. Kende Kota Tala mon aîné et vous ne serez pas dessus. La maison du trésor a proposé Bino Makamu Odon Kesengeli. Lelo 7e épisode d'ailleurs, au moment où je suis en train de vous parler, peut-être déjà Ezo Kota parce que tu as déjà 16 heures. Dans 30 minutes, film Nabino Ezo Kota. Alors, Gibson Azo réalisé émission Oyo. Azana Simaya caméra. À la présentation, c'est votre frère Tading Galapa. Richard Mokoko est parti, que son âme repose en paix. Je serai avec maman Marie-Jeanne Bololé, Obino Boyebi, Pesabo, Rodjouande Borete. Donc, une maman Oyo a salé la bino Mosala Kitoko, a Pesa Kabino Makambo, Bolinga Mingi, ça dit le lot aux années na plateau Boka. C'est justement après l'enterrement, il y a Richard Mokoko. Maman Marie-Jeanne Bololé a memé les bisous nin. Azana posa aloba nin. Message nin azanango. Restez branchés dans l'émission au besoin. Nous avons besoin. Alors, je remercie maman Bijou Ketani. Bon retour déjà dans Mbokano, déjà au Comé Belgique Lelo. Un grand merci à vous maman. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka qui est le président de tous les Congolais au Bafana à Liège. Un grand merci à maman Diasonama. Maman Diasonama, la mère de plusieurs, que les bons dieux vous bénissent. Maman Charlie Bozio. Celle qui pense aux orphelins, maman Émilie Setimaïnga, maman Charlie, en tout cas, Nzambe Azalanabino. Un grand merci à vous, maman Etiel Ngoma. Maman Etiel Ngoma, un grand merci à vous. Christelle de Dios. Christelle de Dios, je vous salue, que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci à mon amour de sœur Katez, Aurélie Mafouka. Un grand merci à maman Nathalie Nana Moussibou. Un grand merci à maman Marie Tabora. Un grand merci à Bino Bayenyon Sobolinga Katadi, maman Zozo, la femme de papa Onema Bakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Madeleine Aketa, Fatou Dukonti, Makia Lakumba. Vous êtes tellement ébélé que le bon Dieu vous bénisse. Ça dit beaucoup. Suivons d'abord l'extrait de votre film Mon aîné et puis on se retrouve tout justement après. Avec Bellevue Kondi, l'impossible n'est pas Nzambe. Moi Nabila Kababundi ça a été ça dit non que goulot bien. Suivons. Priska. Excusez-moi, prochainement, et c'est répété. Pardon, bon, c'est un pardon sincère. Si on a 5 000 kanisa, c'est comme de beau tanga. Parce que je sais, je ne l'ai pas insulté. Moi, ma fille ne peut pas me parler. Ta fille, pas moi, je ne suis pas ta fille. Maman, la qui ça est? Le quoi on a tourné là, tu tournes encore le bâtiment. Hier, on a tourné. À tourné. Casse bâtard.
Oui, Martine est naturel. Limbisanga oza mwasi nanga c'est tout. Ralia. Ma jalousie le quoi si na bala yo. Yo comporte kabinanga. Okoma sensible à l'ikamo. Okoma Toi, tu es venu supporter quoi ici? Tu ne pointes pas du doigt. Toi, tu es venu supporter quoi ici? Tu n'as même pas pas honte, tu sors avec quelqu'un, tu connais même pas sa maison familiale. Si vous avez un problème concret, c'est pas avec moi. Vous vous rappelez que na boma ngai, na boma shaawa. Vous vous rappelez? Nasina kanga souris na bete mutu na mira kufi nanda ko. Vous vous rappelez? Arrête de bouger. Tiens, longola nano logo lia na monokolo kwa uzolia ngombe belingo. Uzuka mto. Abona ko tande. Yo ba mutite tande ko tena position na bande. Yo sikina na muto. Donc ni na zaba téléphone ngana droit okanga ma téléphone. Kanga manga. Donc yo c'est mon camarade. Toi tu me fais pour yo. Elle est où? Yoka, moi aussi. Devant mon père, tu plantes un baudet comme ça? Le paroxysme, la sommité de niaiserie, ces messieurs. Hein? Et tu n'as pas honte de toi. Yesu, Nicolas Foufou. Nara telebino yo zemino modelo nyokolanga. Nara teleo. Kezeme nyokolaka, bo zemni ezalaka ese. C'est ba musuli zemini nyokola bango te yo mwana mabe nyoko. Cha mwana alesko. Bo pese kimioko. Mwana mo afazer. Eh papa. Oh. Je risque de prendre la tête de l'une d'entre vous. N'a fini en gros. Le roi n'a fini. La roi fini tout le roi n'a fini pas. Attention. Écoutez-moi très bien. On va chercher. Et moi, c'était de madame. Yokeba. Non c'est l'homme boy. Parce que non, moi, je fais bien la Mais c'est ton bien qu'on cherche. Est-ce que moi je viens dans vos maisons pour regarder si vous vous comportez bien? Pourquoi vous devez vous déplacer, payer votre transport, vous venez chercher si moi je me comporte bien? Mais je vous ai pas demandé de faire ça. Ah, donc yo camarade naé. Oui. Yo camarade naé. Linda. Linda. Nessa Roni. Qui n'a rien à mon ami, en fait. Mais c'était toi. Oh, Linda. Est-ce que vous faire terre maï? Papa. Donc, tu me confirmes que yo. Oye dit déjà ndoto ya mwana na yeba. Kita le bon kita. Yo. Kita. Attends, tu es donc la mino. Attends, oye né ami yebi. Tu me traites comme ça ou meli awa. Non, que nous bien ti. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Elle s'appelle Madame Marie-Jeanne Bololé. En tout cas, tokozalana ena émission oyo. Mais film on a bolandi intégralité nango eza na Belle Vie Télévision. Allez suivre le film Mon aîné est allé disponible dans Belle Vie Télévision. Je reviens encore pour vous dire, pour vous remercier, peuple congolais, la communauté congolaise. Bibisika nyonso bozwami bino ba o bana poto. Bozali na ba coin nyonso. Il y a 5 continents. Nzambe abatela bino particulièrement ba o bazana Kinshasa parce que bino nde boko tondi sa showbuzz wana. Merci sold out déjà. Et ça les maquille depuis 3 jours passés, mais aujourd'hui on vous annonce officiellement. On vous annonce officiellement que le billet est allé sous à ta poussière mon billet, ba billet nyon c'est Sili. Un grand merci à vous. Voilà. J'ai besoin au fongola biso, fongola vraiment tout le moyen to panzantek déjà na maman Marie-Jeanne Bololé, aza déjà na plateau. Ah ouais. Maman Marie-Jeanne Mbote. Mbote na yope. Bonne santé maman. Ouais, santé ça va par la grâce de Dieu. Ah, voilà maman, comment tu moi volume ndambo parce que de l'autre côté bah ça la moi misala. C'est ça. Bah ça misala ta match à lobby. Ouais, voilà, ngo kana biso. Somo. Les sola soldats to robeta na biso ngo karaté mais journée nano l'équipe ndenge nini poto comme déjà d'après-midi. Journée l'équipe bien, na outil showbiz. Showbiz oui. Tozala ki kuna pour na répétition mais na ebité soki batango ba ebi ndenge niki tozala na répétition bazoya kotuna ba billet na kati ya showbiz. Donc yango na ebisi madame Belvinga bi mais pourquoi pas otikaki ba billet na showbiz. Dans le bino ba billet esili. Donc ekamusinga makasi yango na ebisi mutu nyonso aza na besoin
ya kokota le 29 mars na showbiz. En tout cas boya parce que miracle mususu ekozala pona ba billet to bakisa ba billet mususu parce que muto azana besoin ata la spectacle du moment. Moi zanga exact donc boya toyebi ndenge nini ya kosala po ke bo somba ba billet na bino. Pour lelo vraiment donc ba maman ba yena bana ba papa ba comme kutu kosilika donc to comme convaincre bango to comme convaincre bango non venez ce jour là vous allez acheter vos billets ba billets sont disponibles mais awa to eki nango to mais bango ka bongo mais na sabino suka très bien suka na sold out de biso to bien ngo na ndenge na biso sold out soldat en tout cas. Non, donc Salemi, je vais signaler quelque chose. Toi qui avais déjà acheté ton billet. En tout cas, il y a avant pour. Il y a avant moi makamoza mabekuna. Et aussi accès na kati ya salle, ezali na ba condition. Ezali na clé ya suka. Ou peut-être jusque là, nanu toyebisi batute clé wana do ezani mais yo moko okoma na porte. Nde o comprendre comment est-ce que Bella Production a organisé événement oyo atie en place makambo nyonso donc esengeli soko yé na porte nde o comprendre il y a des sécurités oyo batie na porte pour na éviter ba fraudeur ba kota na kati ya salle c'est fraudeur pas koka moité soki oyé ba latissio de loko mo don na loboko ou ba pesio jeton mo boye koka moité parce que zali bandenge o Bella Production na équipe na ye mobimba va s'organiser pour un événement et le cas vraiment on a dengue et longo bani maman Marie-Jeanne Bololé to betana li solo ya musala ya théâtre obino bozo ko sala l'autre fois to suka ki nanzela to silisa ki émission T to silisa ki émission T oui je me rappelle encore voilà et ça année passée ouais année passée vraiment nzambe azo continuer ka ko battre la biso to zali yango moni biso to zo continuer pe kana émission ngo très bien. Voilà, maman Marie-Jeanne, un coup d'œil na Moussala Nabino, il y a théâtre, hein, maman Marie-Jeanne, Olova qui était en tout cas, la lire où vont les choses, au commune à Makanisi, ou abandonner scène, au tika scène, place de Tosuka qui yangwana, Tomeka qui ko développé yango penate. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait croire que Lelo Marie-Jeanne a côté capé Moussala Oyo, a qui est la fonction publique ndenge donc Olobaki? Bon, pour nanga kokende kotika musala o kende même ko travailler côté mususu eza ngo impossible té mais loko leza passion nangai to zana nuna bango to zana nuna bango omoni nalandaki li somo na TikTok il y a un monsieur a bandai kolobake des fois olali olamuki ozana Congo oyoki mutema passe eza neti ngana zala msu na lali boye côté YouTube, nomi moni aux artistes et comédiens. Na comment regretter nango? Parce que ils en a battu ebélé tellement que la communauté congolaise tous à la ebélé dans le monde partout. Il y a un théâtre zota ma main. Sachez les qu'ils en a battu ebélé au baboya kota là. Théâtre à cause il y a ba insanité au ezoleka. Na réseaux sociaux. Na réseaux sociaux. Pour mon artiste et comédien qui éduqué mas mais les artistes et comédiens a commandé injurière insulteur hein comment analyste il y a pas sale chose ah oui donc et puis ça passe ma casse très bien ils ont fait ça passe mais naïbi que avec le temps l'état congolais va ebindeni bako s'en charger na makambango nga vraiment na osenga ka nzambe ke l'état congolais basa l'effort ya kokota pona mono nzena ba s'impliquer na makambango te pona mono moi simoko afinga ki soki nde ona biso na moyi bakangi la sœur Eunice oui moi afinga ki sœur Eunice na moyi bakangi mais pourquoi bakangi directement et puis ba mususu bazo finga ti lelo nde to sola boye ba okanga bango te très bien et là ozo kamsanga yangwana bafingi sœur Eunice bakangi mbala moko bayebi ki azalaka bozala boye wapi mais pourquoi ba o bazokota na mafinga na bêtise makambo ndenge na ndenge bazoko kokanga bango te mais apparemment c'est vous-même le comédien de bozo occasionné yango maman
Ah bon? Oui, parce que Mouma Oyo Eliaka Lideso, Nyama O Eliaka Lideso, Azalaka, Nakati Yamadeso. Parce que déjà, lorsque vous-même, Bozo, encouragez, pensez-vous que Yamala Mwekoki Kozala lobby ou après lobby? Na hibite surtout ko encourager ngona nini moni ngasko leo na mona ba solution mususu ezake le ba fingita mso moni ka ka eleka nango yango ndezo sala ke batu du jour au jour ba continuer kana ofinga non ça bêtise oui batu ba continuer kana ça bêtise parce que batu ba komi ko applaudir bêtise batu ba lingi sous makambo normal te ya mabende o mukilezo sepela nango très bien mais je sais pas pourquoi mais surtout dans la Bible normalement on dit to komi na tango ya Sodome et Gomorrhe voilà pourquoi moi na maman bazo laksa na mutaka na bango ya na leki bazo sala bêtise mutazo finga sans pour autant ebake azana bana azana famille moko boye aza pena babo kilo azana bana basi ya mibali donc batu bazo ye bango soute batu babosani même ba pasteur na bango église to bi que même ba pasteur na biso bango ba sumu ki mais quand même to ba respect moko très bien, très bien. Tu vois, mais batu babosani nyonso wana ke nazana ba mie connaissance moko nazana batu moko natanga kana bango pona biza batu mingi ba fingaka exact baza ba analphabète et belé pe ba vendre à bande de l'école mais comment ko yuko na langage moko facile très facile pona ko finga ndeko na yo pona ko inventer makambo oyo ezalaka te très bien donc koka mwaka Maman Marie-Jeanne Bololé est vrai trop na théâtre bamboule belé théâtre et memela onine na vie sur tous les plans sur tous les plans bon théâtre comme melangai ni bon zakande to vivre boyena ebi lelo na kuta eno zaka grâce à théâtre parce que ce théâtre était ngana kuta na yo te très bien donc memela biso moi ba avantage pe moi mingi moi ba désavantage pe moi ebele donc ça ba avantage biso to ko tanga te donc ça ba mission mususu et comme le combat monotonie mais et même ya malamu na ya mabe voilà bato bazotala Marie-Jeanne Bololé na ndako na yebi ke émission o ebeta plus de 20 cas déjà balobi ete ngai nalingaka na Marie-Jeanne nga na sepela na mosala Marie-Jeanne Bololé asalaka particularité ya Marie-Jeanne na scène ezalaka nini et Erio Kota na scène aussi blaka public nini oyo oluka moyen o apporter un plus na yo na public wana mais un plus nanga tant on a ça parce que musala biso à théâtre on est na baika to éducateur oui tant on a kota na scène na ebake dès na kota na scène boeza nazo éduquer famille moko boye très bien nazo éduquer bato moko boye quelque part po musala biso nde yango wana so bo moni maman Marie-Jeanne Bololé na scène abomi mutu c'est que azo éduquer azo laksake koboma mutu amabe koboma mutu eza mabe très bien l'air asali yango aza pe na mbano na ye très bien osomona donc so na laksike maman Marie-Jeanne Bololé aza faux prophétesse donc eza makambo o existaka siko tozo laksa yango na monde pour que batu bazwaka mayele très bien donc voilà un peu meilleur film ya Marie-Jeanne Bololé ezali nini parce que meilleur film ya Marie-Jeanne ezaka Marie-Jeanne Bololé Marie-Jeanne Bololé ouais o réaliser yango na nini ba tourner yango na nini na 2014 fin 2014 et pas présent Baptiste à figure des stars très bien voilà la fille à Marie-Jeanne Bololé yango pe esalaki Marie-Jeanne Bololé le lobiso nyonso to bando benga ye Marie-Jeanne Bololé très bien voilà maman Marie-Jeanne to continuer ko sala émission on ndenge elongo bani bande ko ebele ba benga biso ils ont dit ceci herbe ko zalana maman Marie-Jeanne Bololé to lingaka ye mingi na mosala oye asalaka aujourd'hui à qui profitent les conflits qui existent entre vous les comédiens maman la question c'est que ngana melana jime merci ko ngande no bima ndeti bino bo melate te tozo melao or chaque moto tozo melande na tana ye moto to me tana ye ndo me ya yo voilà merci beaucoup table melana yo mais question les makasi vraiment na yebi ba oyo bazo ko susciter ba bêtise eza bato ba yebi nzambe te
bato balingi kimia te na mboka bato balingi évolution ya culture congolaise te. Très bien. Voilà. Mais c'est quoi maman Marie-Jeanne bato bazo koboma culture ya Congo. Votre apport lokola pe maman kati na bandeko nyonso ezozalaka nini maman Marie-Jeanne Bololé? Apport nanga eza pasi. Oh, comment ça? Apport nanga envers bango eza pasi. Pourquoi eza pasi? Donc tout ça la nyonso moni ni singa suna passer une émission. Ezaka po to loba du jour au jour. Peut-être baninga ba mama ba yaya baleki bandeko wana bakoyoka ba meka un peu ko changer. Ko changer ouais, c'est l'objectif même il y a ba émission il y a ba émission. Tout ça là. Mais siko l'air tozo leka tozo loba. Batu ba oyoka te o sala nini? To vandika to komika kotata makamba ona miss. Très bien. Donc Nzambe moi ebaka ko sa makambo ndenga o sala. Omoni bato belé oza envie mais mutazo kufa malembe. Ozo vivre na yo. Mais ozo kufa malembe yo moko na kati nozo senti ke ozo kende. Ah oui. Ozo senti na kati no ke ozo kende. Mais moi bimisango boye. Exact. Aujourd'hui maman Marie-Jeanne Bololé, tu te dis quoi quand tu regardes les réseaux sociaux face aux comédiens? Na lelaka. Na oka passe. Et puis nami tunaka musala ngo penda na ponaka yango. Ah oui. Oui hein, nami tunaka. Musala ngo vraiment na ponaka yango. Mais attends na regretter na ça ce qu'on a kati nango. Na kati na yango. Et ça peut facile pour nous bima pe na kati na yango. Bon, eza facile ce qui oza vraiment na ba makamusu so sala que ça nango facile. C'est difficile. Tout le monde a mutu muso travailler na contribution mais a démissionné na hier. Eza ba ninge belé pe bando sa musala oyo mona ba na télévision te. Eza te ba musu eza te po ba benga bango te. Très bien. Mais tala boy avandi na ya tiki hein. Très bien. Ozo mona. Si on a coupé cet exemple, il y a Moninga Moko, on a évité ceux qui. Peut-être à Olingate. Peut-être à Olingate. Mais Azaki, moi, ça, bandé ko travailler kitoko. Azaki propre. Azaki bien. Aosa Moussane kitoko. Mais chaque fois, mon bal il y a zo monaka, bazo finga, bazo matina ba miniature, bazo pese mi balu eza yete. Baloba na ye nyonso singa baloba. Mon bal sabi. Niet. Pour ça, les sous-soutés. Fini la récréation. Fini la récréation. Le quoi na balio, nous que l'eau au sala, vanda, sala ba faire na yo. On a fin du mois tu gagnes quelque chose. Moninga bi manger na ça ni na vandi nanga. To bando sa théâtre ngoza musala poto zwambongo. Siko na komi mobala balinga. Apesinga ba faire ce qu'on a ça ni. Na fandi na. Au vandi. Très bien. Tu travailles à capoto gagner quelque chose. Il n'est pas vendre ça va faire, n'a pas gagner quelque chose. Très bien. Voilà. Théâtre ndé et fingi saka bino ou bino ndé bo fingi sa théâtre. Biso ndé to fingi saka théâtre. Très. Na lo lenge ni maman. Kasi artiste et comédien ndé bazo fingi sa théâtre. Les ba ça ba bêtise ba finga na bango na bango. Hein? Bo bandi ko finga na bino na bino. Ba makambo ebima boye o ebimi ke ezongi. Eza théâtre te eza mi de biso bato nde to fingi sa théâtre. Très bien. Voilà. Oh théâtre ça la bato belé bien andako bato bava surtout bando na biso bazana poto. Au mona mama Monica de Coutré avant di vraiment na Belgique boya na hôtel musala na osannier avant di azota apenze écran aseka azoma conseil pe po bato benga en tout cas film na bosala ki et puis ça nga passe na oki mawa ni solo akute sala mena famille na biso boye bien ndenge nini o comprendre donc ça la bato bien mais ce que comme ka bango pe na profena ta na ngata msu ba ya bekolo mususu bato bekolo mususu po ya biso otali bango boyo mona ba na télévision bo mais ba comportement na bango za oyo ba ola biso na théâtre. Ah oui, c'est trop triste. Et ça la passe. Ba démarche nini mama bino pe lokola bozali ba mama bien ke ba lobaka moi ça tonga mboka te melelo to mona ngo le contraire eza na ba dina na bazana ba entreprise ezali ba Belvi Kondi bazana ba entreprise lelo pe tozali na première ministre ya mwasi o bozo kozwa pour que pour faire arrêter cesser taire oignon so ezo kozala tout autour nabino.
En tout cas, nasolaki même na madame Kandi, solongo na ebsaki tozaki même na Aziza Kengulu. Bah ekomika madame Kandi Mais moi ça mutu faut benga madame. Très bien, on avance. Biso ba célibataire ndo benganga Marie-Jeanne, obenganga Emilia. Très bien. Mais sur na balo benganga madame Emilia. Madame Emilia. Eza bongo. Merci, on avance. Sikoyo nasolai na bango parce que Aziza Kengumbe a une tête bien faite. Marina là-bas, tout consort. Dès que tu vends, tu as une photo Luka jour. Tu se regrouper même 10 mamans ou 5 mamans. Tu as un ministre. Tu as posé un cannabis. Tu as solana na yé. Tu été comment on peut faire pour arrêter Makamboana. Très bien. Ah, c'est une bonne idée. En tout cas, nous vous encourageons. Voilà, mesdames et messieurs, Toki est dans la deuxième partie. Il y a émission Nabiso Awande. Transition et puis on se retrouve tout justement après. Suivons. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete. C'est ton ya Belleville TV, oh yezali cadeau signé Bellard Production, andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebina nu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey keyo, oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Que son âme repose en paix. Et Zala Kibongo transition, il y a obsèque, il y a monsieur Richard Mokoko qui était l'un de nous. Personnellement, même une fois j'ai mangé avec ces messieurs, Namelata Maïnaye, même une fois, Namemaye na voiture, et ça l'y passe. Et ça l'y moment passe, moment il y a sengoté, mais il n'y a pas ces ali kaka que pendant que les autres bazo collés là, pendant que les uns bazali en souffrance, va perdre mutuya, mais les autres bazo ça la fête pour créer bazizani na n'importe quoi. Que son âme repose en paix. Toi aussi attends ton tour. Arrête ya Richard et Souki a on a ça mukili. Mais peut-être au ciel à cause de la place à mon nene. Préparons-nous pour demain. To banga liwa pour to éviter place nini. To kokendaka. Voilà, mesdames et messieurs, tozongi awa. Maman Marie-Jeanne Bololé. Oh, tu as la moko ya ba image ya oyo azaki trop cher pour nous hein Richard Mokoko to tu ko kundaye lobby que son âme repose en paix dès son vivant. Désolé maman, en tout cas ce n'était pas pour que donc ça la bino passe, c'était pas pour que donc ça la bino passe. Désolé, je sais que c'est pas facile mais bon beau tenir bon.
un témoignage pour Richard Mokoko. Je pense dès son vivant, au Yebaki, monsieur Richard Mokoko qui n'est plus aujourd'hui. Impolitesse de la mort. Ah oui, ah oui, ah oui. En tout cas, na Yebaki Richard Mokoko, vena biso autotika biso, enterré sa makilobi. Oui. Parce que le lot aux jeudi. Jeudi. En tout cas, na Yebaki dès tout coup dans le théâtre, na ba tournage. Et puis là, on a appris que non, à comment appeler un film. De na sollicité kaye pour to komana un film. OK. Oyo Maman Bernice Nzolani a confié à Kangai. OK. C'est la première fois na koma film. OK. Ndi na contacta kaye to sololi na PCP histoire nangai ta les aboboboboe na ebisie. Nde toyokanaki en tout cas akomaka et puis to travailler qui n'est vraiment to kinda 2 jours na maluku to zongi a continuer filmer awa en tout cas elekaki nango bien nde wana mbali boso pe na yeba place o azaki ko vanda nanu na sekuna na bumbu kota azaki ko vanda wana nde mbali boso pona landaka ka pona mamba film to silisa Ndé on a première fois na yebaka place banda ko vendre à l'époque. Très bien. En 2020. En tout cas pas wana ndé to kuta na ba tournage, to vanda ka ndé to melana bino ndé to liaka ndé pe to zaki na Richard Mokoko. Ça lui passe vraiment beaucoup fara boye donc mawa trop. Mais to bi nzambe mtape saka. Nzambe yemoko pe. Très bien. Pour ceux qui que yomoko meli poison mi bomi. Donc Nzambe nde muta sani a permettre pour muta kufa. Très bien. C'est pesate que ba braquer ba bomi yo. Donc nga ba liwanyo solaka eza circonstance Nzambe ta o bandi ona loba ki muta banda ko loba. Abanda loba boele msubo kutana ndako na kufi. Le msusu boye bateke na kufi. Muta ko iko loba mais so Nzambe permettre ngote. Et simba te poto mona batu so basala crash. Crash oui mais abiki mutu moko abiki kata. Très bien. Ah oui. Donc eza Nzambe. Très bien. Maman Marie-Jeanne Bololé na yebete yo za kana bwanya makasi. Lorsque vous se retrouvez dans un moment où na ba temps où a passé. Ezote ya kabino nini vous les comédiens surtout liwa était ya maman Marie-Jeanne Nanini. Nga était ya ngaka ya kobongola motema. OK. Ya oyeba ke liwa ezali. Tout le monde a battu soupe en plein microbe pan akei pe sili. Et sili pe okwe na scène pe sili. Mais yango moni nga na yebaka ki fo na milengel. Toyebi mokolo te, toyebi ngonga te. Très bien. Donc faut nyonso ko senga Nzambe pardon. Nyonso ko luka ko mizongsa na makolo. Na présence ya Nzambe. Na présence ya Nzambe. Très bien. Po toyeba ke loko esukisa mutu na vie zakaka liwa. Okosala analyse nini ou oko partager les kanisi nini na o nyonso et les kaki depuis liwa il y a Richard Mokoko ti lobby erbaki ko kundaye maman Marie-Jeanne Bololé en tant que comédienne au pedonga kendaki aza comédien na tuna na mère avant question yo tchaki pe cotisation. Ouais, na tchaki cotisation. C'est bon, na sepeli ponga o nyozo doit tchaki cotisation te no belela bango na micro faut ba tchaki cotisation ata na suka ba ketike la bana. Mais il faut oui normalement na artiste et comédien o nyoso o ebika tchaki cotisation te. En tout cas, na mutema malamu, na mutema mawa. Faut ta contribution. Et koki ko sungape bana Richard Mokoko batikali. Très bien. Na o nyonso donc ki loba mi na réseaux sociaux et Salemi et Kitty et Mati. Yo lokola comédienne, o doit kenda ki moko na bino mais kaka bino ba comédien. Bo cracher na mémoire ya Richard Mokoko. Okoloba ni maman Marie-Jeanne Bololé. Bozote ya biso nini? Bino bo leka na télévision pour na bo éduquer. Mais les lots komi ko kamwa été moko na bino so akufi nde ekomi temps que bino fo bo ba no régler ba compte. Likambango ndenge kayozo kamwa ndenga na sokamwa ndenge batu mususu ponga atala beaucoup plus ba commentaire. Ndenge batu bazo kamwa pe. Mutu akufi. Mutu mo bozali na besoin tam so régler compte na mutu moko boye aluki a profiter na matanga. Ah oui. Na ebité pourquoi?
Papa Richard liwa na ye esali pasi. Momoni baliwa mususu mutalela makabiente. Na moment où ba problème ezobima. Ebele, oui. Ebele. Et si ça batuna mawa, na mona on a famille na. Na posa ya kolela. Ya kolela. En tout cas, na mona on a famille na sans vous mentir. Maman leki nanga kufaka meteme ko makaba tire même tanga ezala pas petite sœur na ye. Non, ezala boy, ezala na lopango. Ba makambu mususu oyi bandai ko bima wana. O senti que maman leki a bokolanga mais to lela kai penza bien te. Parce que na moment na batu bazana bakanda ba nini matange ko marale mo on dirait bulu yeke. Ya lokwa matanga ya vina biso atiki biso Richard Mokoko. Na ebite so na théâtre mutu moko asala orphelinat des artistes comédiens. Ou bien morgue, il y a ba artiste. Ou bien mutu moko ba artiste comédien mo basala morgue. Quelle réflexion. Oui, na ebite. Natika pe komona ngote. Biso tout oza ba artiste comédien. Même ngandi na sana osamo bagagi na ngai, monesi bona mbo tezo lekate. Pona na soutien mon côté. Mais sur na bosana ki dikamona t'es avec moi. Mais tant batu bayaka. Ata na pesa batu cacher te même moi transport wana pe na sala kana s'organiser moi transport mutu na mutaji poni tete sa batu pe banga bayate. Très bien, c'est ça. Mais tant na pesa mutu moi transport azongi pe boye ata ni fils que moi deko pa made super alambi pe bana balé. Très bien. C'est comme ça. Donc toza biso nyonso ba débrouillard. Mais soki nga na zana mutema malam peut-être noko t'a dit zwata $20. Vous comprenez? Ezangai. Mais ça te que le quoi na zwita msu na souci wana ya kokabwa moi ya kokaba $10. Nde mokimo bimbelinge profiter nango non? Eza bongo te. Muto ya na bande su muto asala orphelinat ya kokundaka bibembe na théâtre azate. Muto azawana pe ke ono si mutazi problème aya po basunga asunga ye mutana ba milliard ye mutana ba jet ye mutana boye na théâtre azate. Très bien. Po suto bito tala ezana batu musu ya théâtre o bazana bana ba mbongo pe. To yoka bango tamsu matanga pe boye msa tika $50. Esili. Boke tuna ye. Bo tunete. Ba pe na bandaku batonga bandaku kala bana ba mbongo na bango pe. Mais soit tu as $30 na $50 ne pe esili wana. Mais pourquoi fardeau et comment quitter la mutu moko? Point d'interrogation. Ngai ndefo na tuno question na pourquoi fardeau na et quitter la ka mutu moko? Na eba te so za kabitumba. Na ebite so za bitumba. Po omoni mutu na kata théâtre. YouTube essaye ya. Après sa liberté na mutu nyonso olingo fungola chaîne fungola na yo fungola so monique msusu bato ba benga bango tina fungola ngana benga na pe bato o bengi bato ba tourner na bango bandi pe ko sa musala na bandi pe ko sa musala. Très bien. Nga zala nani fimo boye ya asa pe ka théâtre ya mukuse boye nani abelaka na problème na mukongo nde sala bango ba douleur wana abenga bato musuta benganga mama isa no koko edenga te boy bengela ngata mutu boy aidenga tona bengi osala wapi atulinga sana ninga habiter asa pe artiste boy en tout cas azo souffrir c'est bon avanda wapi ngona no ngabe avanda yo yebenga bina ebiye parce que to sala ne bagag tu comprends to sala na e bagag mais en tout cas azana difficulté ce que aider ça la peut bien tangu mutu wana benga mo amwasi wana apesi nasi eleka na télévision te bamona ngo pete mais mutu o bapesi ye le muso akebeteli solo comme nazali na kutu boye tadinga lapa mutasunganga etamboli pe mais nazo comprendre te o ekomi soki papa Richard lelo oyo bato bazwi matanga na balatisi yango Bellevue. Il faut qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Balati yango Bellevue na rokamwa. Papa Richard azouaka pas Bellevue te. Aza ba place musuku kuta banda pe ko koma ba film kutu bato wana ba lobana te ti akufi na sama bele.
Ambo? Mais batongo baleki liboso basali bemission balobana te à cause ka ba film ndeza nsumo tireme aussi ça qui te sala ki boy balobana pe maloba ya mabe ba groupe ngo pezali balobana ba maloba pe ya mabe mettons mutu akufi mbango mona la première personne aleki na télévision ndoki ayaka mutu liboso na matanga ndoki ayaka mutu liboso na matanga pe alela mingi koleka batunio siko omwaka mutu aleki alobi mais abosani ke ye kutu alobela ye ba mabe alakela ye kutu ba mabe ya makasi mais lokola papa Richard bandai ko travailler na structure ya Bellevue télévision nde baluki balata Bellevue nyoso wana très bien osomona mais esalaka pasi yo muto lekai na télévision lobaki e oza na besoin sa bana Richard mukoko bango wana bazoluka pe lisungi lokolo yaki na matanga po contribuer kite na matanga pe bosakela ote boleka boluka pesa baovanda bosungata mama bana wana po azwa ndaku azwa pe moyen de vivre na bana wana mais oyo mama Marie-Jeanne erizoloba question mo donc matinga na motema tika do monoko de fongwama bozabu est vivant. Vous travaillez, vous bossez. Est-ce que vous avez temps ya ko bomba te pour que donc à tout moment lorsque moko na bino accueilli derrière c'est ezali humiliation il faut na makambo yo eza censé être ebima na place publique batu fo bayi ba nyonso est-ce que vous avez temps ya ko bomba te ta maman Marie-Jeanne omoni soki mutu akufi artiste comédien bayaka nde ko étaler vie ya mutu balukaka nde ba étaler comment yo oleka na télévision bandi ko baba kipaki mutu te est-ce mutu ngo aza indigent na ebite soki na mutu nani oyo azalaki indigent oyo ke non bakipaki ete batu mususu bakipa bango na ndeno bike mutu aza na hôpital boye kosunga ete tala obi na koyi biso na prendre eza makamsu batu mususu bana hôpital ministre mais baolinga même pas batu bayeba pona kaba makambo ah oui bazo éviter na lingite bisa batu te batu basala nga contribution te na lingite bazo éviter na bango parce que suka nango ekoma do chantage omoni tellement biso tozana biso kaka batu ya peuple yango wana po nga na ebina mitso nga na kokoya awa avant bino msuboya peut-être ka poto koma ba homme public nde ba artiste comédien msuba ko ya basali likambo mais na bikina mitso na kokoya na pina famille na nga OK bakozanga même pas mbongo ya kotsanga na morgue très bien mais ça artiste msusu ba yeka po dévoiler mutu wana abimisa bolumbu ya muninga na ye artiste comédien mais na désolé olingo bimisaka ki mobola ya famille na bango pourquoi aussi longtemps que yo za na famille riche te artiste comédien nyose za na mutu akufe yaka totsaka ba cotisation bosuku tozali kolela kutu mutu akufi bosunga biso le tolela sute bo changer méthode to changer méthode parce que koloba elekaki très bien na artiste comédien bino ka sunta kufi basunga bino est-ce que mikonde batu ba kufa to kende obetela batu ba bureau te bino na bino bo sala biso na biso ka to zito sali kaka bongo si mutu moko muninga moko abimisa ta Bellevue kanda bina misi $2000 o ba sala ba makambo o etikali peut-être famille za charge même si misi $2000 pour na sala mabe za wapi mutu congolais ou bien artiste comédien na biso akisa aomona ka mabe pourquoi misi $2000 c'est que komi la kisa non tozala ki proche na yo ozate très bien non yo kapasi olia lisusu te yango ezalwa na tu ata yo boyi na famille nyonso za ba pasteur dépasse makasi za kaso mtakufi ah oui so za na bomo esala makate ata na osunga yo même si na personne na personne msu moi $500 oyo mais so kufi dépasse mtosala ka ya plus de 2000 plus de 1500 plus de très bien pourquoi bolingi bongola mai vino mutabongola yango za ka Yesu siko bo changer makambo ndeni très bien et ça passe c'est-à-dire si to loba awa ti lobi to aussi ça te très bien vraiment maso ba tu pe oyo baza ben sensé pe ba comprendre ba pe ka te ah oui ba comprendre kaka te ba okena okande ba okende nango na ndenge bango balingeli mais pourquoi matanga ya Richard Mukoko bolinga kiko comme sango lokola matanga ya famille Libota et ba tiaki yango mingi beaucoup plus na motu pe ya famille Libota
Yaonga pe na kamo ça parce que bandé ko travailler na structure ya Belleville. Vous comprenez? Parce que bandé ko travailler na structure ya Belleville. Mais pour votre information boye baké Belleville Kandi madame Belleville Kandi atikalaka kolongola Richard Mukoko na structure te. Mais balobi que Belleville Kandi a négligé Belleville Kandi. Bato balobi bongo te wana ya bakodi ongo. Wana ya bakodi ongo balanda bando kite. Wana ya bakodi ongo. Belleville Kandi omoni tala. Oyebi momo babenga Yamampala. Yamampala. Président nga Baptiste ayebango bana lemba bayebango Yamampala. Doza mutu mobo alinga tala mutu musu tala oko simba 1000 boy. Pesi au vertige. Ami nanga ba calpe bimio 10. Ebele na mbala moko. Tamsu pe na limo bino. Mais mutu musa ko aussi ba tamsu 10000 boy avant na ensuite ako calculer. Na sala ni. Très bien. Donc na lobine ndo mwelo mokamuke mutu na mutu na ndenge na se comportaka. En tout cas vina biso Richard Mukoko alongwaka na structure ya Belleville. Ye moko azana makambo ye bande ko sala na Congo central. Batamo maire na mwendo balobenga ya Richard yo ko ba Congo awa musale musale ezali osala lisusu te. Pourtant musa mona ki mwa eloko ne moko boye akende a multiplier na ndenge na ye. Très bien. Peut-être mona yike un souvent salaire wana akende mambonga zwa ki pa zwa peka pa Belleville to lo ba pété. O bien moto tanga pe ngondo na Komboti. Te ya solo ti ya sa koma ke banzela wana ya Congo central ba pa zwa ka mbongo nde pa Belleville. Te conseiller disent. Ezalande bon. Pour les moko bo ba makambo za bien te. De moko mona ke ambona nga oyo na sala bona sala boy. Vous comprenez? Pour venir que moi c'est comment moi c'est qu'on a Congo central. Ah oui. Moi c'est à qui que va découvrir. On doit découvrir. À qui découvrir que il y a Richard téléphone et le caté à quand téléphone depuis tel jour. Très bien. Vous comprenez? Donc eza bongo, on a sabino eza bongo. Eza loi nature. Voilà. Yemoko. Maman Marie-Jeanne Bololé, en tout cas déjà toza na stade de martyr. Demain, tu as la match à Wabasa Misala. Wabasa Misala, Makelele. Makelele, Anezali. Maman Marie-Jeanne Bololé, mais tout le monde qui ban, il y a papa Richard, la tribune, remercier la belle Bella Production. Et puis, Silisi, quand on remercie Bella Production, dans un bango. Balobi était wana tata moi si na biso azala toujours na biso azala kana biso baye bayambi madame Bellevue. Est-ce que eko créer les sous ba tension lobité? T'es pas bando que créer ba tension. Pour Bellevue mutatinda ki bango ba loba dédicace wana. Omoni t'a dit histoire ba changer ngote. Ah oui, ah oui. Okoluka o étouffé mutu. Lobi nga na otanga biba cameraman boya ta koto bozanga yi. Té lobi bino tozaki na besoin ya kozwa bino té. Obi na oba finga kana oba finga kana na bi bato belé bazuba mbongo na ba chaîne nelongi. Tala mama obi me bino likambu nini bokende na ko filmer bembe na bato bazoloba. Bango kaka ndenge mona bato avandi wana. Bango kaka libosa Belleville. Siko na ebité ebela ba chaîne na mona ki Belleville mtabenga ki bango. Histoire ba sanza ngote. Très bien. Bana wana bayebi comment bazala na Belleville. Na tantine ba po mingi babenga ba tantine peso miko ba sanza na bango. Mingi babenga tantine. Le lobby doit changer. Le lobby a changé. Mais bana bayebi nde nini na o l'équipe c'est pas bato be bazaki ba mona Belleville ta contribution na ba kaye ba contribution na biso ya otakuna ndeni. Ah mais il fallait payer donc tia biso to na besoin de 10. Kasi asali makambo mnesko tu as besoin de 10 10 bon ya otaka bino 10 à côté la liste bino ba 10 non mais biso to otanga liste to mona bato ba tie comme on est deux até bino ta bo monité famille na yeba yebi o bela sali siko ya sala makambo ka pona pouvoir bino batamukile za sans biso bato à télévision to linga to mona to yeba kasi yamba okufa kana ta bo linga bo mona bo yeba pe cadavre donc bamba baki merci tontine Bellevue ngana kamonga bi bano na atindi bango okindoki te na lela ki suma kasi très bien nako motata ngabi baye pe na mona ki ba tantine be bazaki na me baye ko yamba ka tantine Bellevue ba tonto ebele mais ça dit le goût maman Marie-Jeanne ça dit le goût et puis l'homme donc il y a peut-être ngo seko to seka ngone émission donc yango be to seka ok yelinga po automatique ba tonto be ba vimbi wana me puis
totika kokanga mupepe. Bakanga mupepe. Bakanga mupepe. Ah oui. Bomoninga na lobango a cœur ouvert, na lobango na fungula munonanga. Na lobango teo bato so ba flatterie. Ba flatterie. Na flata mutu te. Na sa bato nga belve futela ndako. Te. Allez sanga. Te. Maintenant le bande vérité. Non le vérité, so na qui pas belve na tourna pesinga mbongo. Abindi na futa mai na ngate na futa kuwa na ngate aebite. Na lobango awa télévision za radio te. Radio. Melika mga loba kaka vérité na yaka pona finga te. Mais ce que le quoi vérité comment na ngoli kofi. Nde batu suba oka passe. Nga na vanda na tena kumisa Bellevue pona flatter a pesa ngani. Nzambe mto pesa ngape mabomo. Très bien. Donc batu balingi te koloba bolamu ya muninga. Très bien. Kolo mutalo ba bolamu po bangolo ko ba loba po ba futa bango ngalo ba po ba futa ngate. Ba futa ngape te. Naza nga batu wana ba porter parole ba nini te. Ngalo ba nde vérité na makambo yo ezoleka. Très bien. Ponga ba futa na bango ngate. Donc Bellevue a futa ngate. A futa ngande suna ke osala. Musala na. Musala sali tournage. Apesi mutu no enveloppe nga na zuyanga. Très bien. C'est pas bengingate na vandi. Mais erata pété hein, erata pété mais na rata pété moi 2-3 films pe na raté. Oh, quand c'est les 10 pour la télévision. Ah oui hein, ah oui. Na rata pété moi 2-3 films et ça la peut pas si so raté moi 2-3 films. Et ça la passe mais nga tellement na vie nanga. Ah maman Olive Lembe mbote na yo. A côté sangeloko na 2018. Na aéroport. Toti Dubai. Alobi na lingi bino nyoso mingi. Mais peut-être na ndotambo na bino nyoso te. Ah oui. Na koza peut-être na mo équipe moboé on ozana bango ça la bino passi te. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Eli kana mutu. Obike les abo Bellevue kabelanga lobi so akabelinga te na yini. Na leki na banzi ko finga ye. Na yimi mais obosani ke akabela yo asunga yo na bana na yo. Mais lobi tam susu osengelo mope mutu asala pe mutu asa bongo ti. Obeti pe na okarana. Na tala nanu. Bu sortie médiatique. Nga siko tema na mungala. Elike na mutu na ba ke lobi mutu okufa na osuka wapi. Nazala makambo na te. Très bien. Nazala makambo na te. Voilà. Na CPI na yo na sepela na yo sincèrement na mutema polele na sala hypocrisie te soki ndenge nini na linga mutu mai likolo mafuta na se na linga mutu pona intérêt po so na zipo amani asunga etalinga te osunga na zu osunga pete tant pis. Est-ce qu'elle est obligée non pourquoi azana orphelinat te po sunga biso artiste et comédien mais azana fondation azana fondation Bellard akoba no sunga bino pe na compte ya fondation. Oh asunga banani les artistes na compte parce que bakende ko s'adhérer ongate. Oh my God. Est-ce que eza mabe bakende ndeko s'adhérer kasi na fondation ngo pa sunga bango ndenga kende sunga ba veuve ba orphelin. Très bien. Bakende ko s'adhérer. Est-ce que azaka obligé aza obligé te. Aza obligé te ane mo sa président te. So ba lingi bakende akolela mama Denise Nyakio. Bakende olela président na biso Fati Beton. Très bien. Bon lele poani. Boso to banda olela ne maman Olive azate lelo. Bakende kolela maman Denise. Simple. Très bien. Bellevue ni moi si ya ministre ni ya mutumo na gouvernement non. Aza débrouillard, aza mayele na ye na makambo ne azosala. Akabeli ozo akabeli ote tika kokotisa keto. Moma ba musuba kokotisa keto kuno mwa pe aza penda aza na pe na ba makambo na ye. Mais loko ba kabela ete tikala donc kotanga na kombo mutu na télévision. Obi des fois et comme ça ngana otala mutu na oyo pe oyo ba salisa e vidéo. Ba salisa yo vidéo po ba sunga yo. Biso okuto nesinga na zwata ta ba sala vidéo te pona ke osenga. Mais ça bato belé oyo Bellevue za bilonga bango ça bon
Maman sunga ngai nazali kombo. Basunga bango te na beti tolo. Na sala vidéo te. Maintenant ba o basalisa ba ba vidéo ba tengisa ba kingo maman. Ma belle vie. Un peu belle vie on va ajouter. Bon ça ba vidéo ba sunga bino. Ozo après elinge mata. Elinge mata na mela. Voilà, maman Marie-Jeanne. Matinga na mela, émission silite. Te poto ouais, to zo kabwana. Pourquoi à tout moment s'il y a un problème belle vie à Tchelo Bokone, il faut ébalouker la cahier. Ezala bongo, libanga babwaka kana mbumo etela. Très bien. Belleville quoi azan étoile ozo briller. Ta obi lobi na mona penga bi fin cop. Non tala. Fin cop ça veut dire quoi? Na tala lobi ngabi oh. Ta na grand tene mo avant dai wana tala bi. Siko bato bo pousser pe Belleville bonde ngabi. Kando mona na. Na yaya azondi maté. Yaya azondi maté. Bakamingo pe longwa ya comme Sony. Encore ya pas ani musala nzamba comme gêné. Abi nzambe nanga sona ba ngana vanda liboso te. Aoki pasa bi nzambe nanga na okota ba miniature. Na moni pe ya za polo kwa za pembe na belle. Yé pe na moni na miniature. Voilà, un dernier mot pour la émission Lelo maman Marie. Apambola yo pe obala. Apambola yo. Merci beaucoup, amen. Obala. Po biso mibala obala biso baza soute mingi ba comme na bango na système perpendiculaire. Perpendiculaire. Donc baba na bango na bango donc biso pe. Donc il y a des comme perpendiculaire. Donc kaso moni mingi ko tulo to la mingi mibala ba comme bana bango na bango. Siko. C'est triste en tout cas. Biso to tala mibala ngo benga baba biso ba bana bango na bango siko to sani. Bo fani na bino. To vana biso kakati. Biso pe lokwa na tolinga biso bana biso na biso te to vandi kaka la vie continue donc moi ba bon tonton pendo ba ngaba bana biso ba ke bana ba na bango to sani ba bana bango kaka mais yonde siko foza moi si ya bien po yo le kanon nzela na te o bala pe donc ele ka bien nzambe asunga amen maman émission pe ke boso nzambe papa mbola biso ba to ma petite chaîne pe ndenge pe bato bo s'abonner bo kota bo salaka bongo poto kota ba monétisation ngo ata moi $10 pe biso to za poto se soutenir po ba biso o totale moment fier ayo sengo te na ba moi lo leso ma bo lefelo maman Chantal ikwa biso to za ka po tala mungala za vrai. Ah oui. Mungala soki na union yote. Mais aussi to mona bangala il y a hypocrite. Bangala emisu to mona ba hypocrite ba hypocrisie bazo ko vivre na yango mais ba mingi te soki za moko po exception ezanga te mais bangala mingi ba vrai mais so type so bato belo ba finga wana bangala ba te très bien ba ona yebi la kiso ba finga mingo bangala ba te très bien maman wana batalo koso maman Marie-Jeanne Bololé batalo koso poto kabwana na yo kela on passe très bien poto kabwana na yo lelo to pambote senga mabolongo na se. En tout cas, il faut ma bolongo na se. Très bien. Oyo kota bonganga. Olugate comme le colantone, oboma moto te po comme majorité pluriel. Ba conseil zebele. Merci. Nalinga ba fan nanga po ba mpe balinga nga. Ouais, dédicace hein, ceux qui ezali. En tout cas, ba dédicace nanga la maman Chantal ikwa. Bambote na okuna mama Wali Masakidi bozala bien balobi lili motema ya papa Albert Boli ya lelo Champs-Élysées Alves lele Alves Champs-Élysées donc ba félicitations na Betty oya botaki mo na Champs-Élysées po biso vraiment to komo so bakoko bambote be ba bon séjour po na bi et lelo tout ça le 20 oh donc ba bon retour na Fifi Bolili Fibol na yebi ke ozonga ki déjà po Fibol azanga te de tous les temps il na Fibi ke azanga te na Champs-Élysées donc ba bon retour à Paris na yebi ke tozaki na yo na Kinshasa Ponton na minute ozongi Paris po ozana bana na yebi ke siko to banda siko ko mona Fifi Bolili de temps à autre to ozana yo donc ça bien donc bambote na yo gelo kisoka ya Lisette mola soko bambote belé na linga bino mingi Monica Découtré to sakande to lobaki to lukaka ya Dadi Mankoch
a confirmé makambango Monica de Coutré to sakande to lobaki cette fois-ci to ndima plato sala bongo ata mukile lobi bisotebi ke na Monica de Coutré di ma coach pe azawana pembeni balobi Niki Chou bambote na yo vraiment bambote belé na Niki Chou zala bien na yo na bana na papa zala vraiment bien et puis joyeux anniversaire na l'homme à la barbe blanche papa Bokilo ya Niki Chou vraiment ozala bien bo comprendre ka télévision Niki marambo belé joyeux anniversaire na papa Bokilo ya Niki Chou bambote belé na Afi Bikembo bambote belé na entourage nyonso ya Afi Bikembo héros dans l'ombre mbote na yo donc bozalaka bien ndeka tolobaki Fumu roi Salomon si taluviluka original ya Belinda Queen bambote na yo bambote na weya luviluka donc tonton bino nyonso bambote na bino balobi bambote belé na mama Betty Fabela Volcan na kati ya Londres donc bambote belé na bino pe ba obolinga ngai bambote belé na Migla Pongo Pongo mwana mama Kati Pongo Migla makopa ma petite sœur chérie bambote na yo ma nièce bambote na yo Migla Pongo balobi bambote na bato nyonso bolinga nga mingi nga pe na linga bino Jérémy Diabanza Mae tonton Mendes bambe bo comprendre nga les mots à souffler donc on a mutu na tamboli partout na ça l'émission donc na yebi ke bolinga nga malinga bino dikando maboko bank business class na Afrique du Sud kuna bino nyonso na munduti bambote na yo na linga bino mingi mwana nga Claudien Luzitu Dian la sucre Kati Kiankula bambote bena maman nanga Émilie Bofala donc moi aussi ya pembe. Voilà. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Un rendez-vous à ne pas manquer le 29 mars 2025 na Showbuzz. Soldat déjà et l'équipe déjà et comment ça pas donc c'est quoi de tikali étape mususu oh tokokende en tout cas na bengi si bino bozala wana yango mama Marie-Jeanne alobi ta to ebisi kutu batu kuna ke balukela biso moyen mususu po de batu bayo somba sko balukela biso na to senga kuna Showbuzz balobino biso même atana ba couloir batu bazala vraiment to solina bango donc basalango. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je dirais un grand merci à maman Marie-Jeanne Bololé. Elle est parmi ma maman. Et pour nous flatter, à chaque fois, elle n'a besoin, maman vraiment à disposer à temps. Aza lokola ba papa Serge. Merci vraiment maman. Aza lokola ba maman top en tout cas. Émission babo ilanga vraiment té. Et appelle lokola maman Kalunga, maman Moseka aussi. En tout cas, les émissions babo ilanga té. Je même une fois même maman Aziza yé moi quoi benganga bino quoi bana faut côté langa na parler na tongo. Merci maman. Er to poussa na pembe na bino parce que to la na ba question ya autour na bino boza na bato o ba kana besoin pe ba yoka bino boloba. Soldat déjà et Salemi déjà en tout cas le billet est sous disponibilité et si là qui nango il y a 3 jours passés. Donc lelo officiellement on vous annonce que le billet est à sous-souté d'ailleurs. Tokomi ko lukandenge ni faut poto senga na Showbuzz ceux qui bakoki ko accepter même na ba couloir na bango batia bakiti donc toyebi na noter ceux qui bako permettre biso alors to sala ka makambo ezo construire o ezo ko détruire to tika parce que lobby toyebi te moto ozo finga moto ozo tonga moto ozo tia bakal akipaka yo te oko tika te lobby ko lekalelo merci.